tusalelamo yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusalelamo. Totondi bino botondi mingi bandeko balandi ya Vuva Television. Tango bozalaka ebele liboso ya bitando na bino pona kolanda émission mokolo mwalelo manaka na biso bayindo. Kasi yambo ya masonto pesi bino bambote ya mingi. Na bino nyos bandeko balandi ya Vuva Television na biteni biso iye bozwani. Bandeko balandi kati na émission mokolo mwalelo tolobelaka bongo ba événement du jour. Pe tolandaka bongo video du jour oyo balengeli biso na mokolo mwalelo. Pe topesaka lisusu mokolo iye tozali. Nde tina émission mokolo mwalelo ekelama kaka na tina ya kopesaka manaka iye tozali mokolo mwalelo. Pe na tina ya kolimbolaka lisusu calendrier africain na bozindo na yango po na bososoli bwa malonga ezalaka tango nyonso. Tika toyeba ete kati na calendrier africain tozalaka na mikolo minei na kati ya bopemi moko. Tope 4 jours na kati bongo ya semaine oyo ezalaka bongo mokolo ya konto, mokolo ya nkenge, mokolo ya ntona, pe mokolo ya nkandu. Wana lolenge mikolo na biso ezayelaka kati na calendrier africain. Nde tika tosimba pe toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya nkenge, mwazomi na mwambe. Na bopemi na biso ya mitano, na sanza ya zomi, na mobu mokama na tuku misato na sambo, na eleko na biso bongo ya kisiu. Tobalanisaka manaka na biso na manaka ya bapaya po na bososoli bwa malonga ezalaka tango nyonso. Tika toyeba ete lelo na manaka ya bapaya tozali bongo dimanche le 14 juin 2026. Kasi bandeko balandi, tango tozali kopesa manaka na biso na manaka ya bapaya ya tina pe ya motuya ekozala tosalaka nde bokasi tosimbaka manaka na biso kasi ya bapaya te. Tango deja batalisi na bino ete lelo tozali mokolo ya nkenge, seke lobi tokozala mokolo ya ntona, kasi tobengana molimo ya dimanche pene na biso. Pamba te mikolo ekoya tokosalela lisusu calendrier ya loposo pembe te, tokotikala nde na oyo ya biso bayindi oyo bakoko na biso basilaki bongo kosalela. Bandeko balandi tosuka kaka te na kopesa bino manaka kasi toyaka pe lisusu kolobela bongo ba événement du jour oyo esalama bongo mokolo mwalelo. Tika tosimba pe tososola ete lelo ezali jour de la liberté na mboka Malawi. Ezali jour na bango ya bosepeli, mokolo na bango ya bosepeli. Wuta le 14 juin 1993 nde mokolo na bango ya bosepeli. Wana totalisi na bino événement du jour oyo esalama bongo mokolo mwalelo. Kasi tokomi na tango iye wapi tolandaka pe bongo ba video du jour na biso, kasi tokozonga na ngambo ya régie po batalisa na biso nini oyo balengeli na biso mokolo mwalelo. Biso na bino tokutani lisusu na sima ya elema iye basantolandi. Biso bayindo balobi na biso te bomo na biso ezali mabe basali bekole mpona koforme biso sikoyo lolenge tokoservir bango oyo ekosala ete tozanga na modele. Midele na biso ezali oyo bango baprezente biso na ngambo na bango, me na ngambo na biso moko baprezente biso kaka basatana, baprezente biso bazoba, baprezente biso ba oyo biso kutu mwa olanda ezali te. Pasi mingi na motema kasi na bolingo ya tata keli kona sepo bango nde bakela biso bolingo na bango bakoki kotika biso te. Ezalaki kaka eleko eyelaki biso pona nyongo. Lokola nyongo esilaki esengelaki tata mokeli azwa lisusu biso azongisa biso na maboko na bango moko, tozonga na kati na ndako ya bango moko, bazongisa biso lolenge oyo bango bakelaki biso na mokuse tolonga na maboko ya satana nkadia mpemba loposo pembe pe baloposo mosusu tozonga na bokambemi ya bango moko tata mokeli. Ya solo ezali pasi po tosito mesanaki lolenga ngo bamindele tosito mesanaki, kasi soki mitu na biso tokomi yebete tozali bato
pona nini nga mutu yo mutu siko nga natalaka kaka yo et surtout koza loposo mosusu outi mpe mosika oye awa eske okoko ya koluka bolamu na ngai ataka lokwa tozali boye soko olobi nga nalingi nakende na ngai na Angola nga nalingi nakende na ngai na Brazzaville to nalingi nakende poto eske oke koluka bolamu ya bangolais ya bakongolais en face ya bamindele tozokendela bongo mpona bolamu na yo eza bolamu na yo oke kokota na lopango ya bato mpona osenga mai mpona bolamu ya bato baza na mai kuna to bolamu na yo me ndenge nini mondele akowuta kuna mpo ya koluka bolamu na biso ekobandela ndenge nini ekozala te bayaka po crise ezalaki epa na bango bakotikala koloba solo te me maloba nde ekozala maloba sukali. Bandeko balandi ntango mosusu esalaka biso pasi mpe na mawa soki tozali kotala lolenge koko ya suka mboka bazali kopesa biso boyebi ntango nyonso butu moi bazali kolemba te kasi biso baye oyo tozoyoka bango esengeli toyamba yango na maso oyo bazotalisa na biso kasi pasi mpe mawa na bandeko oyo bazali kososola koko ya suka mboka te fumukusuki ya mzala mpanda na ngola tosala bokasi ya kosalelaka mpe ya koyokaka maso oyo fumukusuki ya mzala mpanda bazali kotalisa na biso yango ekolongola biso na mokili ya mongunia kasi ekomema biso na mokili ya botata mokili kati na biso matolo mingi bandeko balandi tokomi na ntango iye wapi tozongelaka lisusu manaka na biso mpona mbala nango ya mibale na baye oyo balandaki biso na nsima ya ngonga tika toyeba ete lelo na manaka na biso tozali bongo mokolo ya nkenge mwa zomi na mwambe na bopemi na biso ya mitano na sanza ya zomi na mobu mokama na tuku misato na sambo na eleko na biso bongo ya kisiu emission na biso ebendi na yango suka kasi tokozongisa matondo ya mingi na bango mei fumukusuki ya mbunzala na mpanda na ngola elongo na banengo ya ebandeli mpe libota lilongo mobimba po bomona biso bonzenga na nsima ya kamera tosungamaki bongo na tata makaba kuna na ngambo ya regi tosungamaki bongo epai ya netimba superlatif kasi bandeko balandi mesa ya mosala moto bozalaki na bango mokolo mwa lelo ezalaki bongo nengwa ntimba mutatu kasi lobi mesa ya mosala bokozala bongo elongo na nengwa ntuzi matono mingi emission na biso ebendi na yango suka kasi tokotika esika na regi batombela bambotama elamu na bandeko baso iye babotami bongo mokolo mwa lelo matondo mingi tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutusa yango tusale lango